Mwasi oyo bozali komona kindumba ekomisie liboma. Akomi liboma ndenge nini. Esalami ndenge nini ye kindumba ekomisa ye liboma. Asali kindumba yango na nani. Asali yango ndenge nini. Nani nde akangi ye. Bakangi ye na nani po kindumba ekoma liboma boye. C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission, mesdames et messieurs. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino toyaka kokuta na poto solo la kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek tokoumela mingi te tokobeta lisolo ndenge tobina ebandele kuna epesi pasi bandeko mwasi ya libala kindumba ekomisi ye liboma ekomi liboma ndenge nini bandeko landa lisolo balobaka ba oyo bazali na mayaka bayeba kosalela yango te wana kingwa mayaka bazo kosepela te oyo aza na mayaka azangi kingwa kolatela yango kindumba ya mikolo ekomi na basi ya mabala eske ali foti na bango to foti na bango te ndeko mwasi oyo bomoni awa azolia matiti ye azalaki bongo to azali bongo mwasi ya un certain colonel avant ndeko mobali oyo akoma colonel oyo akangi motu na mwasi na ye qu'est-ce qui s'est passé ndeko mobali oyo azalaki nanu major bazalaki quelque part azalaki major et puis par après comme colonel. Alors, toyebite kaka ndenge zalaka soki musala ne lekaki papa zali na tante ya kosepelisa mama to abane kosepelisa mama vraiment te on ne sait pas kaka ndenge zalaka babatika pondu te na ntaba. Na kata lupango no bazalaki wana bazalaki na jardinier. Oui, bazalaki na lupango ya se jardinier azalaki wana jardinier kata matiti ba fleur libanda nakati bapese annexe moko nasima. Alors, Sardino a pas ça la hermo qui sentinelle. Rolanda, c'est que bien. Alors, ce qui va y beti porte, jardinier o muta fungolaka, jardinier o yakanga ba porte, ye mutaka tarape matiti et consort. To ebika randeza la kra e comme ndenge nini ke mwasi ya libala o banda jardinier. Jamais jardinier akoro banda mwasi o ya libala mwasi ya patron po ayibi pe na quartier wana mama major, plus tard akoma ki mama colonel. Donc ezalaka mingi na lobite ke ezali ndengo mais ezalaka mingi soki mwasi ya patron abimina mwana musala to na sentinelle to na jardinier ezalaka mingi mwasi ya patron mutabandaka akomona wana akobenga sentinelle jardinier yaka na noa opakolanga mafuta na mukongo yo ozana mwasi te botala fimba bakanja ndenge mwasi banda ye kontante ezalaka mingi ndengo wana mais ndenge mwasi o babandaki na jardinier wana on ne sait pas mais il se fait que babanda bakoma ye kobima na jardinier soki papa na tongo ake musala azaki major à l'époque major à police na ba garde corps de ba kei ye ba kota kuna abengi jardinier oyo feti makembe sako sakanate et comment qui habitude chaque jour boyebinde adage moko le en français plus on s'approche de l'autre plus on perd le respect alors jardinier on a déjà comment qui kobeta mama ya ndaku donc moi respect bene silaki alors qu'est-ce qui s'est passé jour moko boye tango ba nommé siko papa grade maté alonge major a commis colonel il fallait qu'il basa la fête car des la promotion te fête ça la maman qui ko somba biloko ya o la fête samedi et consort tango ye webi quand les soki mutasali musala jardinier atana ni musala sana ma repos mois 12h 13h ba vandi libanda na ba jardinier mususu ba collègue ne ba jardinier libanda moi za kisko bibale ba vandi siko loet lipango voisine libanda na mama tango aye siko na mutuka abeti pipi to pese comme jardinier wana le kombo John neti John siko tango aye amoni John libanda abengi John ya kofungola porte John tango ya kofungola porte aye afungoli porte à koti abandi ko kita biloko te biloko zaki mbele abengi muninga ne musu collègue jardinier wa lipango voisine aye bakiti biloko John wa kei ye pa e kolanda mama wana boy kotikala po muzaki na ndako te jardinier o soka lembaki na ye soki ni na lembaki on ne sait pas
abimi sikoyo libanda ye kofanda mama azobelela ye malei kokende te sikoyo jardinier mosusu wana collègue na ye collègue tobenga ye collègue John mais comment mama obenga ozoyoka ta bia na baye afanda kuna alembisi nga alembisi yo patron na yo alembisi yo na likambo nini ne boyebi sentiment lisolo soki eleki soki moto aliambuma so pendant de combien de temps ayebaka te abandi kobetela ye yo benga ye mama wana kutu ndumba ndenge eza kutu nga mpe na betazole ya chaque jour donc matingole akosaka soki papa kei donc c'est vrai epesi sikoyo moninga jardin mosusu wana pasi ndenge amonaka papa major à l'époque papa colonel mikolo oyo ndenge azalaka respectueux apesaka valeur na quartier valeur na avenue wana boyebi kaka nde ezalaka no bozala na colonel moko to major konduire ka soda na avenue donc moi sécurité quoi moyibi po ezalaka mwa problème epesi ye pasi ya kosakana te bon ameli na ye mpe kaka ngenge ye mpe abetela ye ndenge wana chaque jour mais continue samedi jour ya fête basali pe fête bato bameli sikoyo ye papa colonel sikoyo major akomi colonel na mwa bouteille na ye ya 20 pardon mwa verre na ye ya 20 ase relaxé tiaki ba 19 heures abimi mwa libanda sikoyo amoni sikoyo jardinier voisin wana abenge na kombo na ye abenge na kombo wana lisolo tokobeta ndenge bapesi biso lisolo abenge na kombo na ye kombo eza te soki kombo na nayebi te me yo ekomela te bokomi na colonel sikoyo na avenue okoya komela mwa bière te koto bapesaka mwa biloko ya kolia na mavere c'est vrai patron akoti bapesi ye mwa verre ya biloko ya kolia na mwa verre ya masanga bouteille ya masanga na mwa plat moko ya biloko abimi ake kolia sikoyo epesi sikoyo jardin mosusu wana pasi koma papa aza moteya malamu papa mutu malamu mpena boye mwasi na koosala makambo ya boye mpena bata mokili mpena ata yo moko osala bien te sikoyo ntango azolia libanda wana epesi ye bien te ntango asisi kolia non abi afundi aye papa colonel en tout cas na likambo fo nayebisa likambo yebisa ngai likambo nini otala genre tofandaki boye John ayebisi ngai ye na mama makembese ya kosakana te mama kutu moto abandaka ye do deko makembese na makembese ya kosakana te chaque jour soko oke mosala colonel alobaki ata itatuni c'est vrai yo mona bango otenga na mwana bango te ye moko nde mutu aloba ye moko mutu aloba epesi pasi bon colonel abika ok ça va aloki azalaki na maîtrise ya kosakana te papa colonel wana ex major akoti pe fait peut continuer fait peut esili nango mais azaka na vigilante aosimileka bango qu'est-ce que lui a fait eloko nini asali maîtrise mo esengaka makambo ndenge mobali esengaka aza na maîtrise merci na colonel oyo azalaki mpena na maîtrise bango mpe bacontinue mpe akendaka nde mosala mais akomi sikoyo na bainquiétude sikoyo qu'est-ce qui s'est passé oyo esalaki tobeta lisolo papa colonel falaka kende mission moko keke boyebi ke colonel ata mwana bagarde de corps aza mokonzi munene aza na bakarte garde de corps mosusu bazataka civile mosusu teni oyo bakotaka na lupango bazalaka na mwa civile oyo atikaka libanda bazalaka na teni baza 4 balobi sikoyo qu'est-ce qui s'est passé jour moko efalaka kende musika à 2 heures du temps na côté banda ye kosala azwi bagarde de corps na ye bakei maapatikali na centenaire akipaka na ye ta nyonso to ata trait moko te ya korevese ezalaki amonaka ata trait moko te pendant ke na nzela amoni pancarte mo bakomi docteur moko songolo docteur traditionnel amonisaka makambo amoni oyo aintéressé ayesi chauffeur na ye kota akoti baketi pa ya docteur wana tobenga ye docteur nganga po mikolo okomona moto adimanche tokea nganga oyo ano nga azala nganga te nga na docteur docteur tradi praticien docteur bango banganga tu bakoma badocteur donc docteur ya médecine yebanaka te sute nani docteur na docteur te akoti ntango akoti atuni ye problème na ezali nonga problème na ngai bayebisi ngai domestique na ngai en fait jardin na ngai azobima na mwasi na ngai c'est vrai soki nga naza te nganga wana to docteur asali bikilakila alobi atie miroir wana beti na miroir abi na bandi komona ndako na ngai namoni mama na chambre na ngai seke namoni wana siko namoni mwasi na ngai na jardin na ngai mais namonaki bango apele action to basiki kosilisa mais papa ekra wana doki ozomona miroir wana ozoyoka na volume ozoloba ke mama abi non ça va tokutana susu dans quelque temps po tocontinue susu deuxième po nga na tondi te wana mama mutalobi abomoni donc dans quelques temps bakozonga susu nganga wana to docteur atuni sikoyo colonel tosala nini
papa colonel abisi non sala tout soki basangani sumbala ayo bakangama boye biso ko pesi nganga privilège akoki kosakana na molimo na bino ndenge alingi akoki kosakana ndenge alingi bapesi ye privilège bapesi ye laisser passer abi ça va soki bameki mbalo bakokangama apesi mpe mbongo na ye colonel sikoyo abimi oyeba ndenge azonga ndako boye traumatisé etala kaka bayebisaki ye ndenge wana mpa jardin mosusu epuis akepa nganga moni mpena na télévision boye na miroir ye moko epesi ye mutu koswa abi non tozonga na ndako tozonga ndako ntango akomaki azongaki akota ye kuna bagarde corps bayebaki te yakesala nini kuna me mwana yeke wi bakenda ye mpa nganga bazonga na ndako ntango bazongi sikoyo ndako bandeko makambo okipeta très grave oyo ateni batikali wana ye sikoyo akoti na ndako ntango akoti na ndako aza colonel akoti bafungoli moto kayeba te bango bayebiki ere wana papa azalaka te trop sûr akuti donc coïncide na ere wana deuxième round na bango donc deuxième épisode ebandi toyebi te baprécise te soki makembese ebetamaki deuxième fois to ebetamaki te me ntango ye sikoyo afungoli mpo sikoyo akoti ntango akoti mbamo mwasi azwi esume akangi esume ndenge wana alati na maneti na ye sikoyo jardinier epesi ye mutu koswa alingi akima boye telema grande comme so alaki wana ya privé ameki nano kosaisir ye jardinier wana ameki kosaisir jardinier wana sikoyo mwasi azwi aotya mutu munoko makasi no asala eloko moko te ngambo nabengi ye abongisela ngai eloko moko na chambre awa eloko tosali abongisela na chambre akoma ye na kupa moke boye epuis torse ni yo na liputa na tolo vraiment bafofule basimbi sikoyo de ko asimbi jardinier moko wana abandi kobete consort mwasi na ye sikoyo kese mwasi afe mwasi soni wana afofule de epesi mwasi on n'a pas compris babi mwasi abimi bango na liputa na esume wana abimi na balabala abandi kokende kokima mwasi abandi kokima sikoyo bagarde ko bazalaki libanda mwasi apatron mama colonel abimi na esume na tolo boye okima qu'est-ce que se passe bakoti sikoyo mbangu na ndako to bakoti na ndako bakie kuno bayesi bango makambo eleki notala bakuti mama colonel na jardinier ake wapi mbala sikoyo colonel abimi ake kaka boye babandi kolanda ye baluki mama colonel bamoni ye te baluki mama colonel bamoni ye te apusani mokie taka akendaki wana babi pare abwaki sikoyo liputa abwaki esume oyo atikali Eve mobimba bokomi atikali Eve epesi pasi mais tomoni mama colonel awa abeli liboma nini baluki ye pendant 4 heures dita bamoni ye te baye komona ye oyi koto bafandaka eza na mwa zamba muke koto kuna foto bomoni wana baye komona avandi quelque part wana bilamba oyo alati wana oyoka bamama bazangaka te bamama ya mawa mama colonel bamoni na quartier wana balatisi ye mwa robe balati ye mwa bilamba bacouvrir ye mais mama colonel asali nini abandi kolia matiti akomi ntaba to ngombe to nini likolo ya nini likolo ya makembese toyebi te sikoyo kisi oyo docteur asalaki kuna nganga ezalaki mpo bakangama alors soki basalaki mpe soki basalaki te ese transformé ye akomi ntaba aliaka matiti boye epesi pasi bato bakangi bafoto etala babakode etala mwasi oyo abeli liboma nini histoire ebomonaka te epanzani epesi pasi mpo na nini makembese mama tala ndenge vie ya moto ebebaka tala ndenge respect ya moto ebebaka respect esilaka balobaka chaque fois honneur to réputation ezalaka lokola mafuta babwaki na se mafuta soki obwaki yango na se mpo récupérer yango ezalaka très difficile na quartier banda ye kotosa yo mama major à l'époque sikoyo mama colonel sika bamona yo mama colonel mokili ebimaka abimaka na jardinier na ye ekomi yangoko moko tomonaka nde babimaka yangoko mpo na nini kozanga valeur dignité likolo ya makembese faute ya nani tokopesa faute ya papa est-ce que papa apesaka makembese comme se doit te asebazaka mingi to asokipaka mingi na mosala na yeke na makembese wana kaka tosupposé mais eza mpe na bapapa mosusu mona kopesa mama nyonso tu nyonso ale biloko ameli na supu na nyonso mais mama azotonda kaka te alingi ameka ntango mosusu mpe ezaka bahypothèse
akoye pe ko meka bon na meka na nupe ba sentinelle ba sala ndenge nini na meka na nupe ba jardinier ba sala ndenge nini encore jardinier nga uteke na mboka et puis soki mutu mwasi bale na uti mboka doki oya solo pene ya ntaba wana abino peut-être na meka pe solo ntaba sala ndenge nini ta esike sukisi yango sala ka no jana meka na mbala moko so meki mbala moko okangami esili etikeni ya uteke ko bale bandeli kuna ezalaka très difficile au mwana musala to sentinelle to jardinier ya banda mwasi ya patron okobanda kutu ndenge nini ekobanda na ndenge nini ezalaka mingi okano patron mwasi ya patron mutabandaki osala boy yango wana batebele mwana bandeko mingi balingaka te bazola basi na yango ba chauffeur yemba ko fa busaka mwasi na ye to chauffeur a mwasi na ye pe azala mwasi mais ça peut ka garantie te torobite ke ba chauffeur na basala ndengwa torobite ke yo na chauffeur akumbaka mwasi na yo epesa wa mutu koswa epesa wa panique te tozoloba kaka ete ya kaka po pasi tala ba situation ya boye epesi malamu te dignité ya mwasi esili mwasi ya libala bakangi yo en flagrant délit nayebi te makambo ya kindumba oyo basi mabala bakomi na kindumba koleka batu normal na ndenge nini. Qu'est-ce qui ne va pas? Kala to banaye koyeba no tribu intel nde basaka bandumba tribu aso bale yango bango baza bandumba mais siko kindumba ngo ekipaka nango susu te. Tangu monde est comme Android, makambo ezo changer, nyonso tout pezo changer. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Toko suka ndenge ni na 21e siècle o to kende bandeko. Makambo ezo bima ndenge na ndenge to te ko tala sabino kuna papa oyo soki machuda lui Jean-Louis Machuda azemisi mwana na ye moko na mwana ya mwasi na ye tala ba niveau to kende. Lelo to betre mlo solo susu mama ya ndaku, mama colonel abimina jardinier na ye toko suka wapi bandeko. On ne sait pas. Papa kendaka musala mapinga ma ekolo pona kosunga ekolo mais mama so atikali kotoyo akendaka pe musika te. Wala ko mona doki mama sentinelle mama bimaka te. Mama sakaneka na ndaku mais azwa kama kembe sa kosakana te pa nani kaka na kati ndako. Yango wana ba papa sala attention. Soki mwasi na yo azamingi sere na pile petit na moko zakana ye. O sere na pile camarade na yo moko boye. O mwana moko ya voisin, mwana ya mama kisongolo kingani abenga kaya atinda kaya sala ke ba course. Fungola mission te jamais. La confiance n'exclut jamais le contrôle. Tala makambo tuzo monaka. Alors ba chaque fois to beta kama solo o pona ko nuire batute. Excusez, to beta kama solo o pona ko sungaka la communauté. Sika ne kwa koi yo okoya te. Et sika ne ko pa longa ki yo pe olonga. Ba émission to osala oyo radio le kole masolo ezo sunga bato ebele to zwa ba témoignage. To zwa ko fungula bato misu. Nde comme ça da ki ne rare. To bande ko mona kamoko spécial kamoko ndengwana bande ko saimela e tango alandi radio le kole télévision et zongisie mutu. Ezongisie mutu elamusie tala na bakaya boy ndeko moko benga inga papa fisto masolo beta kana tuka monda mikolo e baby kale zalaka boyete kaka ndeko moko sakina habite yaya kala pesa yaka na ngoboye to banda ko yeba te pona téléphone zalaka te réseaux sociaux zalaka te yango to ndeko mona makambo wana te. Ngana bimende kwa sana raison. Non, on se rappelle à l'époque, tu avais pas d'amitié. Bon, en fait, bah, jeune, mais na kisasa. Tu connais quelque part, na ebiti to kuti bina bitumbezo bimanini kuna. Oh, papa bakingani oyo, bakangie na mama bakinga na mama ba voisin kuna mama ba voisine. Nini kuna oba, babimaka papa na mama. Oh, papa bakingani na mama babimaka ndenge nini. Nyoso tu wana. Elekaka ndenga boko swana bobundi bobongisi eleki po réseaux sociaux za la raté. Moi ko enregistrer za la raté. Soki ezalaka sikoyo nde makambo ebima ya marque to banda komona yango te po réseaux sociaux ezalaka te. Bande kotala lisolo tobomelaki bino yango lisolo ya pasi lisolo ya somo ete ya bino pe kaka. Ete ya bino ba papa. Tolobite ke boso ya so ba mama ba chauffeur te. Tolobite ke boko ma serveur na ba jardinier to na ba sentinelle to na ba domestique na bino ya mibali te. Mais tu l'obligara
La confiance n'exclut pas le contrôle. Tobenda bino kaka matoi. Na bino pe ba maman. Soki papa ba être asana bo pikili ki ba bokundu banzoto te ba ki sezali osunga papa batanga u sezali bangai ngai ba dongo dongo lambela papa yo asa mobali na yo sunga ye pasonga mutu. Soki yo tiki nana ko sunga ye. Epesi pasi. Yango mwana ba papa azui moi petit chéri mo kuna petit chéri wana alambelaki badongo dongo bangai ngai makambo nyonso tudoki yeso ake kuna azalaka l'aise ndenge lisolo tokobetela bino lisolo jour mosusu ya papa moko ya mokolo azwaka jeune fille salaire nyonso moko okende pa jeune fille na biloko ezalaka na lubumbashi na biloko nyonso bapesaka badon baprovision ebanda okende pa jeune fille mama ya ndako ake kofunda ye pa leta basambi papa wana atemi abi oui eza normal po mama oyo andako oyo asalaka ngai eloko moko te mais so mpona kepa jeune fille oyo makambo asalaka ngai ya mystique asokolaka ngai na makolo asalaka nyonso tu awalambelanga bangai ngai so na mati mpena boyoka bopikiliki babokundu banzoto natoki ngai mobimba me na mama oyo natokaka te malgré que ezalaki adultère ata bakondamnaki jeune fille makango ame azalaki na raison toyeba kosoigne mibali yango wana telaka de créer programme mpona bino na radio lokole sans tabou mpona kosunga kaka bolandaka mpe programme wana bosabone massivement na radio lokole télévision bandeko bopartage to soki awa lelo mpona émission lelo tokutana lisusu prochainement mpona numéro